message. Tu as un message à Didi Stone. Mais frère, donc il faut Kofi, il est temps. Au moins, il démon bazana ye, ba koti na bana na ye, ba koti na ba famille na ye. Ozomona, ba famille Kofi, bo inangati, bo bixene bilimo na bino, bo luka nzambe, ba sœur ya Kofi, ba frère ya Kofi, ba cousin ba cousine, bo inangati. Je suis un envoyé de Dieu. Je vous sauve par la parole de Dieu. Bo luka nzambe, bo bixene bilimo na bino. Bino na Kofi wa makila moko, makile gangaka. Le son parle, le son parle. Le son parle. Botela bana na bino. Ezana bana mususu baza ba otite. Ezana bana mususu ba mayelete. Ezana bana mususu ba fie sa bienti. Pour Kofi ba makila moko. Boye ba ko kata ba lien. Orebo inangai bo lekisa tante. Bino bobe mingi bana ba fie bienti. Bana ba bien na ba fie bienti. Bo luka nzambe, bo bikse bilimo na bino. Na kombo na Jésus-Christ. Frère, si ça va vers ça. J'ai dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Yesu azane musika te. Bazo koso kota jeune. Bazo koso yaka retraite. Bazo koso yaka église. Église bâtiment. Le Dieu qui a fait le monde n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Acte 17 verset 24. Beneme bazo kosa bino. Nzambe azalaka musika te. Beneme kota na chambre na yo. Beneme senga nzambe pardon oyo sala. Beneme nzamba ko limbisa yo. Pe nzamba ko tambola au nom de gloire en gloire, de puissance en puissance. Makamanza bezalango spirituel. Tu n'as pas besoin de moi. Vis avec tes propres prières. Parle avec le Père. Zana relation moko na nzambe. Zana relation nzambe. Kozana relation na bato mokilité. Maman, limbisanga malobomboka. Ouais, frère Jeff, namoni tota la biso surtout awa, ngeka tozana kata matanga ngo et tout ça, tomoni ba image ya basala nzambe. Bazoya quand même pour rendre Kofi visite, tomoni ba frère Patrice baye kotala ye tout ça. Parce que yo na bato musu bazomona yo koko juger yango comment. Eza na ndenge kaka, eza normal parce que maman zaki maman na biso surtout ba frère Patrice ba kotala mako kotala Kofi ezo déranger te. Frère Patrice, c'est un sorcier ici dans le Bango. Bo Nathalie Majwana albina abibino moko boye bi Kofi asa mutu nene na mukilo yo. Alobiango. Nathalie Majwana, frère Patrice tanga koti nanda kwana ba pesi micro albi boyebi bino mo Kofi asa moto pambati amutu munene na mokilo yo. Donc musicien munene peut-être. Yo ale moto le bien. Abi asa motu munene. Donc il parle spirituel. Donc yem ta pesa bango ba moto. Botunde pourquoi wera yeti. Bien mais yoka révélation. Oza scoop na pesi bino. Bien maison mère et là ba BCBG. Et là, ba quartier latin. Soko longo ko sale loko te po batilo batikelo mpoka, batilo voile. Ya bo moni fere tanga longo akikuna akenda ko bakenda sala orchestre. Fere e simba kité. Asaka orchestre moko simba kité. Yango kendaki vers Kofi. Kofi a longo li mpoka na wera tikela ki. Yango guerre ya wera na Kofi po Kofi a longo la ki fere voile o wera na tisaki. Tango yamo pe fere ba bebe na Kofi yango fere. Une belle voix, un bon musicien, mais et que les gars tantôt plutôt. Pourquoi? Parce que alliance de Kofi et Zako Beba. Pour mon révélation, Wera azana kanda ya Kofi pour Kofi a longo la faire voile. Voilà. En tout cas. Voilà. Oh là là. En tout cas, vraiment, en tout cas, Maramboyo. Bamise mingi obalongaka na BCB botala baza na voile obalongaka botala ba Bincliton un bon animateur ana voile donc bango to bana il faut beaucoup que longola voile bolongola ngo fallait le bac azu code de déverrouillage baninga na voile te fabrigas akendaka na mon fleurité fabrigas akende pas ko longola voile voilà ene ko longola voile obi secret la on a vie obi secret bazala nango to bimisa to bimisa secret fali zoboza le bagoko kité bien aimé bokeba mais bien aimé bokeba bokabola na batuwana to tia vi na biso Angers pour te bobix milimo na bino bokaba musique batuwana te ngana ko perdre de temps na ngai te na ko musique batuwana botala concert au roga beti na Kisasa bien aimé na tala ki concert wana po ngai mulimo so tembe makanga Oroga tango azomatana na podium a sali sini moko pour amati. Botala bien a telemi boina ba danser na batu so tango ayo mata tango azomata amati biskala sali loko moko pam amati. Bien aimé.
siko tanga saki signe wana botela siko chaleur ezaki na concert wana ba démon bele na ba concert wana baoza mabala na bino baoza mabota na bino baoza ba vie na bino botu na bato bakenda ba concert wana na ba Paris bebele ba mère malu bakufaka boya ofele pona ba musique wana ndepe ka ba sel bokamana ba musicien bakufaka bongo ya ofele pe bokeli felo voilà. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Ils sont du diable. Bateka milimo na bango. Bien-aimé, po ba régner na mokili oyo. Bateka milimo na bango. Po ba régner na mokili oyo. Alors pourquoi bino bokangami na bango? Batu bateki milimo na bango. Bino bokangami na bango. Bien-aimé, bo accompagner bango na lifelo koma. Nzamba sala bino ka grâce. Voilà, nzamba sala bango grâce papa Jeff, toye papa tangi na bi. C'est na katiote. Ba lukata bubul yondela. Ndeko ya bisu bobunga kena pesi mbote. Esa ba moni bubul yondela sali vidéo. Esa ba moni jipika kitenga sali vidéo. Batu wana. Peut-être ba ozela nanu matanga biso batu na batu wana ba ko sa bon pourquoi ba kabona na Kofi. Ba révélation ezali belé. Ah, ozomona. Kofi c'est notre vieux. Vieux Antoine, moi je t'aime beaucoup. Si je parle comme ça avec l'onction de Dieu, c'est pour te sauver. C'est pour te sauver. Yo moko le baki ba bomba ka mwinda na se amesate. E ko pela kaka. Biso do ba minda. Biso ba minda vie. Tato lo ba boye. Et ça pour changer. Vieux changer. Bongo la motema na yo. O sali pe ma beningi. O sali pe ma beningi vie. Il est un bon le motema na yo. Soko kufi bongo ke li felo. Bano ba ko souffrir. Po ba demo ba otama na yo. Ba demo na ba ko nyoko la bana na yo. Déjà soko yebite ba bana ja ko nyoko la bana na yo. Mais frère Jeff, et loko lo. L'accession mobile bidison. L'accession mobile bidison. Ana mobile. Ana copain. Azana moi muke. Ah moi muke. Oui. Azana aja balate. Ah. Vie. Yo mama ngina loba. Yo moko yima ngana loba. Yo moko maka munini ngana lingina loba. Yango vie tika ko nyokola na bana na yo. Tika ko nyokola na famille na yo. Tika ko nyokola entourage na yo. Bazo kote la yo. Pa mate baba fana kuiti na yo. Baza ba aveugle soit aveugle la bango. Mais ba danser so ba kote la ko pamba ba yebi na bango mabe na yo. BBC a bolo baba vérité. Bolo baba vérité. Ngana mona mama mi azo traité petite sœur na ngai azaka danseuse na biso. Na pesi mbote BBC clé. Na pesi mbote moi si ami na ngai Richard Mukina. Ah wana leki ya kisinjo. Kese BBC ba boa kela kai maladie. OK. Tema zala kitoko azo bina kitoko ba boa kela kai maladie en PC. BBC a le yebisa ta Richard Mukina na ndako. So na kosa yebisa Richard Mukina. Mama mi mta treta mama mi azala ki nganga. Mama mi mta treta BBC a atika e bulumbu boye na lupango. A tete a pakole ba mafuta. Histoire vraie. Mama mi mta treta BBC azo kangai. Yebisa ta Richard que j'ai fait mamba solo. Mama mi mta treta yo babokelo ma dia PC. Kana ba ningano ka pona jalousie. Mama mi ala nganga. Ozomona na ndenge ya mabete. Na tango mobutu azenganga ya ba mama wana baba sabi ya ba mikonzi wana moi loko papa lingo mingi moi loko papa bimaka mingi te moi loko biso to yebi parce que biso bi ba papa balaki na kati ya bakambo wana ce n'est pas pour détruire, c'est pour construire. Voilà. Mais les 12 apôtres ba poma bango pour la vérité. Nous n'a pas peur de la mort. Paul a dit, la mort pour moi est un gain. L'essentiel, j'ai fait ma mission et j'ai sauvé des vies. Alléluia. JF. Amen. O lobaka eloko o mingi bike o lingaka Kofi mingi. Ah, on va dire 3 fois ou 4 fois. Oui. O loba yango pe déjà. Puis yo mo Paul lobake vraiment Kofi bandaki pe ko linga yo. Mais sikoyo na. Mais tu le lot asa ke miso pando ko na doyo atenga kombo na ngati. Pas na li. Ndoki wana doyo. Mais lo doyo c'est sorcier. To bo mon point. En tout cas. Vraiment sikoyo yo mo ko lobi bon mais ndenge oyaka ko loba boy na émission oui c'est vrai c'est bien. Mais est-ce que pensez même pas que un jour on donne un téléphone au bengue na privé? On assure qu'elle a rejeté appel na yo. Non, voilà. On a commis hypocrite. Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Ça veut dire... bien, on dirait aux attaquer. Non. Bateau ba vanda kanaye. Ba mo lande loko. Ba ibisakanga, alanda kanga. Mais obima attaque. Attaque. Bon, pourquoi t'as pas doyo atenka kombo nanga?
Mais parce qu'Alingaro Mingi. Non, parce qu'il dit la vérité. Il dit la vérité. Vous avez dit que notre émission, mon frère, n'a pas limia. N'a pas que à tout ça répéter mon temps comme Jésus Christ. N'a pas dit il est là. 3 jours après ça, à ce subidom sur le pont on a aggravissant Jésus Christ n'est pas encore dans le bac. Donc à la nakangai yango tozo bengaye. To mo bengé par force. Voilà, pour ce qu'a koufi bon que li fait. Parce que au moins nzembu ya confinement ça là qui a corona vraiment donc à honorer nzambe na kata nzembu wana. Mais non, mais moni Satan ko mbani akombani makambo nzambe Satan ko mbani nzambe mais sikoyo asa taba prédicateur wana na ba église on bâtiment bataille à Jésus Christ est-ce que bataille à exultanité na bango la Bible dit hein, écoute ce que la parole de Dieu déclare, l'homme donne que ce qu'il a azo sotika kimdo batika masumu mais ozakati na ndezo ya pa na yo ezota na motema na ete abi ke bino bolingaka nde bongo azo séduire bino emo ko via le baki pona kangali pour faut tia soui alors baki voilà la abi ke bino so ati bongo bino boya verrier taka abeti dans ses coup de pied mais taka de bater mais ayebi na ko senga na ba pardon ayebi na ye c'est un bon parleur zomon ayebi loko bato balingaka c'est tout mais eza na motema na ete zomon eza na motema na ete zomon. Voilà, donc toujours pour ça, malé vers la fin de l'émission Nabiso. Frère Tanguy n'a habité na yena, nous vite fait pas na yo. Ou mais quand on répond de vite fait par propos, il y a l'Iwa. Et puis, vraiment par rapport, il y a vraiment la présence, il y a Bassa Lanzambe et Nabiso Congo, pour que Kota Landekonabango, Frère Jeff Alobi, à répondre dans notre même état, les Kimba, on non, on a répondu quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles, la lumière et les ténèbres. Il y a autant, frère. Attends, non, papa, l'imissant. Vraiment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Moni bate belé bataka elika na mutulo kola bango. Lelo la preuve maman mi akufi biso to yebi ke yemta simbela kofi ba ramna nyoso. Talakisa ki nzela. Moni lelo ezana ba famille pe belé elika pas oncle. Elika pas papa leki papa kulu toto tante moko boy. Ya on bato pe bazo ko abuser na famille. On pe bazo zo ba kisi na bango bazo sacrifier famille famille nyoso tout. Tout en verset moko bien aimé. Donc musika te toke na psaume 118, dans le verset 8 et verset 9. Je vais lire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Need a ride? Take a Bolt. Fast and affordable rides at the tap. Ah, ok. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Vraiment, on est bien aimé dans le Seigneur. Frère Patrice Lobia, Patrice, c'est un des grands. Jamais, Frère Patrice, il est censé représenter la lumière. Il est censé. Dans l'habitude qu'il représente, il est censé représenter la lumière. Kofi Toebi qui représente les ténèbres. Bon. Les deux ne peuvent pas s'associer. Atal makamonga matanga ndenge nini. Yoto bengeza hypocrisie. Omoni biso to lobara vérité, nous ne pouvons pas rentrer dans la compromission. Oh mutakufi to komi ba oh azala ki malamu bogomo kosele makamu. Bomo kosa. Wana omoni eza hypocrite. Même mutango pe même na ba famille ba omona yazo kosa. Voilà. Omoni ebele bazo sala ba message de condoléance ya lokuta. Même ye moko kofi. Donc première vidéo a sala kozo senti pe gezana ils ont sonné bien. Ya kolela wana. Ya kolela na j'ai perdu so nini. Ma sœur, omoni soko kufeli mama ko. Aux zones de douleur, ça ne peut pas te permettre de prendre ta caméra, de faire un selfie pour pleurer. Mais là, il faut soit repasser message. Maman, relation bozala qui même si on perd des mois tu n'auras pas ce temps-là de faire des vidéos, parce que on a tellement attristé, on ça spectacle, tu le postes dans les réseaux sociaux. Tu le postes dans les réseaux sociaux. Et puis bazo filmer bazo hôtel on a matanga, ils ont battu sous baé matanga au kangeli bango porte. Et puis faut mettre orgueil. À tu ne peux pas bien filer à l'obinaé.
omela bière abivifi na fela betenga na melaka coca na melaka masanga te yokai mais comme ça masanga emelo pardon olandaki ye ko ngala biso basinzili ya yesu toluka place nini tokanga biso na basoldati bapolicier de Christ. Mais acte ya kobengana ndeti bato ndenge frère tanga auto souligné tout à l'heure ya kobengana tomelaka bengani Kisinjora bengana danseuse ne mususu wana ya wana est-ce que acte wana ekokozala ngane Kisinjora azwi azwi Kisinjora yebi makambo ya Kofi nase bino ke Kisinjora eza na concert à Bercy ba scène moi côté na bombi bale ba kufa ye mutamemela Kofi ba ser wana nyako biso vérité ba Kisinjora basa ba makambo ya Kofi ja solo baza Kofi akufa lelo ko ba Kisinjora makambo oloba uzomona oui babanga ka po ba ba retour ningi bazoki zo bozi ndezo bazoki ba retour ba Kisinjora ba makambo belé uzomona oui ngana solo ata liwa ya zobozi toza na bato ya Kofi ba yebisa biso diake non omoni liwa wana verse biso bandakala bo toucher te bo tiki ya bongo kala te mo boka masone bato ya Kofi yo balaka naye Nozomona siko ngani Kisinjora do basali bien ko asali bien parce que Kisinjora ayoka ngopenda Kisinjora wana petite sœur na ngai aya kofinga ngai pona Kofi ngana zo sauver Kofi yaza na besoin pesa ba $100 uzomona atanga na kopesa ba $100 uzomona mais ngana kopesa ngote po comme une corruption comme petit na ngana j'ai pas besoin de ça uzomona eza vérité Kisinjora uzomona bolekisa tanta sko ba bengani yo uzomona na soni ngana lo na lela kaka Sandra la linga Sandra wana petit na ngai c'est ma petite mais yepe bato musu bakoma bakenote eza peut-être bango comment ba leader na ba baby saye oui mais solo mais yemo lo bango Sandra mo lo bango bo baby sanga ba sakana na ngai yango ko faire yambi Sandra lina te pona makambo wana po Sandra lo bango abi ba baby sanga quelque peu pour la vérité ko fando bi mananga na mona muke azo sala ngaba azo sanga aloba yango Sandra lina lo yango aboko yamba mona wana mona wana sana besoin de délivrance vraiment aloba ngo na makamtu ba jibe ba sala aloba kango mona bato zomona bo benga yeko frère moi obengeza te donc to boko za charnel nzambe ka conduire biso na kombo na Jésus Christ. Voilà, en tout cas vraiment merci beaucoup tous pour nous vraiment na souka émission na qui vraiment tellement moulaï parce que bah si j'ai moi en plus